Je pense que toi là on a bien le retour 5 sur 5. Tout vérifier image donc on a prometté bien que lelo tout ça dans télé 24 pour na resolola besoin mon titre émission les alliés na signalé bien que émission zo salama voilà quand on a moni so déjà pepele émission zo nazo signalé bien que émission zo salama na zana batu na caméra te na zana mutu mo zana régie te parce que déplacer studio pour des raisons donc personnelles, des raisons moko stratégiques. Et si ka oyo émission ezo salama, je pense que bo teninga rigerte na ndenge na expliquer bino au mamuke que le temps tunduka na lukape na meka zo retour na studio bo excuser mamuke, je pense que bino pe si besoin retour dans le studio, je pense que ma moto est très bien pour l'instant. Je pense que le retour ça va. Ça va. En tout cas, bon, si c'est un des autos le bas, voilà. Un instant. Voilà. Je pense que Bino se bat tout on a très bien 5 sur 5. Voilà. Merci. Donc, excusez-moi, on est tout à l'heure. Donc, on a aussi l'émission caméra, moutazan la caméra zate. Donc partagez l'émission pour battre c'est la belé. Vous partagez en gros comme c'est comme la batinio surtout pour tout banda les solo na biso. Donc partagez l'émission s'il vous plaît. Vous partagez l'émission bande kwazo landa biso. Si vous avez une salle à beauté, vous avez une salle à beauté, vous comprenez. Et nous avons toujours une équipe technique, nous sommes tous les alliés. Partagez l'émission, voilà. Tout bandi, vous avez titre émission à Bisso. Vous avez les cas, donc, affaire pasteur, vous avez une publication, vous avez une pirater Facebook, comment parce que bayebinga pena na makambo ya ko ndeo to lubana lingala bambwa kela bayebelinga nango pendate donc mais na la ki obligé na sala ngo yango na senga ki na sala pe émission ngayo na mati pour na sala émission na meka ko expliquer bino situation nini oyo ezoleka na kati ya communauté congolaise awa na Toronto. Donc on a une actualité rapidement. Avant d'appeler Sabino, Nini, rapidement, journal le 21 à le 28. Nazanga mon plateau, Neko, Aruna Bossizenga, Moenacha, Efeming Zate, Moenacha, affiche Zate. Donc, Patrick Aruna a organisé soirée à festivité, à fête, à Noël, à bonne année. Ils sont sur le 21 à le 28. Pour plus de précision, donc quand tu appelles na Facebook on a bon les alliés ou bien au quotidien na télé 24 pour na kozwa et information sur l'état soirée. Donc le 21 et le 28 bandeko dans le centre ville salle il y a salle ville sont surtout na pour na fêter fête il y a Noël. Alors so peut mutaza besoin contacter bien à benga online à intervenir dans l'émission à la bienvenue à la plateau au humain à la invité na plateau oyo na ko introduire bino kalamingité pour to meka ko développer situation oizali basali ya nzambe oyo bazo sala na kati ya communauté. Donc pour na bande émission bien na lobby ngai na ye lelo liboso na bino message na ba na pesa bino lelo na ye ko défendre l'église na ye ko défendre Jésus-Christ oyo akufaki avec sacrifié na pour na masumo na biso. Alors lelo
bato ebele bazwi évangile bakomisi yango business. Ngai pe na bite lokola bandeko ba musulman bango basakanaka te na mambo etali évangile parce que ngai naza chrétien pratique. Na bengisi pe chrétien pratiquant na kati ya plateau auto développer na ye lisolo oyo. Je viens défendre l'église. Ba anti-valeur comme l'église. Peuple de Dieu a comme le rôle là mais ba beti koto yo akei ba beti koto yo akei positionnement na kati église ezate comme ga nzamba osala. Ngai prière na ngai semaine nyoso yo to leka. Ezalaki te nzamba pinir mutu. Nzamba sala. Oya ko sala na bato nyoso wa komisi église business. Tout le monde ba sex tape. Tout le monde ba pasteur, ba cheba soyi. Tout le monde makambe bele na kati église. Tozo seka. Mais toujours mona ba que église ezoko toujours quoi appauvrir peuple congolais africain en général. Mboka ezo avancé te, likola ba pasteur ba kangi mboka en otage na ba faux prophétie. Mais ça ba maman na ba papa bazo la nzala, ba jeune de prière. O ki lelo mboka na biso eza la kaka na situation toza nango. Mwandambo eza bazo lia tozala ki na Congo. Situation tout le monde na Congo est passé na mawa. Na balabala moko, pourquoi imaginer 10-15 églises. Ceux qui peuvent ça aux églises ba ensemble mais pourquoi ba osala ngo ebele. Donc tu comprendre que comme on peut le voir Gambela. Muto oyo na tomate na ye, muto so paché tomate pembeni, donc parce que ça business. Donc concurrence comme nango, loyal o acheter tomate na ye, o paché tomate na ye. Na ye ko juger mututé na ye ko défendre église na banti valeur. Na ko bando pesa bino histoire o lelo bo moninga na télémeli lelo ba publication depuis début ti lelo samedi parce que mission na okenanga ta 22 épisodes. Ti makambo eko sila na sambeli nzambe nzamba pesinga makasa bi allez vas-y. Nga na yebi évangile ya ndenge ba pasteur ba prophète ba te yakate ya liboso batu ngai pe place na ngai ote ya batu yango bolingana panda poke nazo panda poke na yango avant la panda poke na présenter d'abord invité nanga tozali na plateau oyo pe ya mesana kozala na biso mingi na ba émission na biso awa andimaki ko partager les cambo nangai. Merci. Donc on a dans comprendre. Nous donc invité nangai wana ndeko Olivier Bolia au batino so bayibi na communauté congolaise abunde laka makambo etali ba anti-valeur politique sociale mamonio surtout. Andima ko partager ngai nangai li solo oyo ndeko Olivier. Bonjour. Bonjour papa Alain Kindeki. Merci na ndenge yo ndimi parce que na sollicité batebele. Malgré encourager biso ba pesi son pifo ba pesi son pouvoir yo moment il y avait émission ba appel nombre d'appels toujours avant tout bande émission oyo impression na yo dans le monde sentiment nous en avons bon sentiment il y a mawa et puis il y a espoir parce que toyer a pambaté batu ba yebi ki ngaza conseiller officieux. Il y a président de la communauté, Jean-Paul Edikaï. Et dans le barango, depuis que Jean-Paul Edikaï a beaucoup de la communauté, à lutter contre Bamakambe Belé. À lutter contre problème, il y a la maladie mentale. Tout le bail qui est couple msou bazo kabwana parce que au bala mobile ya mutaliboma to bala mwasi ya mutaliboma boswana ka bobunda ka bino zo kanisa ke bolingani te nzoka nde bozana kati ya liboma. Alors il fallait que total makamwana et président Jean-Paul Edikaï alobaki non papa Olivier les kamwana eza priorité na communauté to ko koyeba ba santé mentale na biso. Mingi bazo ke no bala bazo tala kaka oh azana sida tala sala test sida sala test makila to basoki borobota ba SS. C'est une bonne chose. Mais est-ce que bozo sala président Jean-Paul Edikaï voyez ba est-ce que bo sala rapé
l'évaluation psychique, mentale, il y a un partenaire ce qui est stable mentalement. Parce que pour nous, quand on a une relation à long terme, il faut que naza kobala mwasi ya malamu mwasi yango aza liboma te naza kobala mobali ya malamu mobali yango aza liboma te et yango nomoni sous leadership ya président Jean-Paul Dikai biloko wana nyonso ekomi kozwa ba solution mike tokomi kosola ba sujet tabou kindumba na communauté basi bakenda kusala ba sexe na internet ba nini biloko wana nyonso papa Jean-Paul Dikai la bino Papa Olivier, tu as bomba mon société, tu as bimisa on a mis sur bateau pour sauver la communauté nabiso. Voilà. Merci Papa Olivier, merci dans l'introduction de Gitoko. Toi qui est rapidement, tu as un sujet nabiso. Tu as deux sujets autour sur l'anelo. Il y a le bosso Makambuya Oyo et il y a viol. Il continue à la communauté, Makasi. Mamuto toujours le balisonné le ça n'a rien à voir avec l'église ça yé mutaseli likamunaye moi peut citer comme église c'est ça alors muto azaki moi soit nenge information sur nazui il faut na vérifier on a un coach moi ko chapena accent sur l'église on a été avec mo azaki tout le temps l'église liboso église azaki mutumo exemplaire na combo ya ndeko Serge Kaniki police est dans la recherche ya ndeko Serge Kaniki bato tout bato la nabiso bandeko ya Hamilton o nyoso ba yebi esika ndeko Serge Kaniki ali falaka le kana procès au makamba viol akimi ndeko Serge Kaniki porté disparu depuis donc toko lo bata ba plus de 3 semaines ngoyo police azo lukaye azo mona été viol et continue na kata l'église ndeko na biso wana zaki na 51 ans c'est l'information tozana ngoa abimaki na mwana 16 ans. Alors, pour ça la cour biso no sotoye baraté to kutana dernièrement quand na fête moko so zaki penayo ndeko na zaki MC na fête or na zaki na fête mazaki en plein procès il y a viol mais à bombe la biso ayi sa biso te éviter jour même à fête wala so ka contenir ça viol wana maintenant pour l'instant ndeko Serge Kaniki ba imagine ça mais net dans un mon plateau na loba tout à l'heure awa moi na china bino ba image mo ebele za te bo comprendre ngai donc toujours ça la nyonso na son na banini biso mo ka na kati ya plateau awa message nini et mes commentaires nini de Olivier azara en tout cas merci na ozonga là toujours ko ben na mato ina maté nyonso président Jean-Paul Dikai sala ba vidéo il est contre Makambo viol il est contre Kobimana Balamike ba vidéo ezali na page ya communauté sur Beti communauté de Toronto comme congolaise au komona ba vidéo ba te ya nyonso Jean-Paul Dikai azopesa na biso bato tozana senaye mais curieusement bande on a biso bazo comprendre te awa okoki kobimana mwana mukete awa okoki ko forcer maman na ndako te awa soki olingo banda vina yo ya kindumba bimana na libala kino salango yo moko comme ça maman tika na sonité mobile na ngai aviolaki mutu boye eza bebiloko biso batulandaka président Dikai to ebike ngai Olivier Bolia na ko bimana mwana mukete ngai Olivier Bolia na ko sa makambo wana te et beaucoup mi ko sala sikoyo nini bozo tia o babenga na droit ba précédent ya mabe tout monde a ndé on a biso pasteur mukendi akimaki voilà lelo to komi c'est toujours na carte église nani Kaniki akimi lobi soki bakangi ndeko moko bo peut-être aza innocent bazo samba nano est-ce que bako permettre à samba la liberté provisoire libanda to na kati ya prison voilà merci ba ebike ba congolais soki likambu bazokendaka na ambassade basaleli te nalingi na koti ambassade te parce que tozwi ambassadeur Kabongo wazosala mosala malamu asilika ye makasi to namoni bato bake kuna bakoki kofinga ye bani non eza parenthèse
ambassadeur Kabongo aza Félix Tshisekedi te. Ambassadeur Kabongo asalaka mboka na biso. Ce qui osa na ba doléance contre Félix Tshisekedi, moto yo esengeli okende osala ba doléance na yo ezali ambassadeur Kabongo. Mais kokende yake makambo mwana akufaki na Alexandre. Akufi boke bobani ko finga ambassadeur. Ambassadeur ya ye nini na makambu ya direction ya Congo. Ya ye nini? Est-ce que y a fotala budget? Est-ce que y a sala keloko? Bande konanga ba Congolais à Québec, Ottawa, Toronto, Vancouver partout. Voilà. Tout côté dossier. Il peut ba futaka été lokola baninga tongo yoka ba fonctionnaire ba futi bangote ambassadeur Kabongo pe azum lo meyate. Voilà. Bo bomaye anini. Ya on a lobby pour la question na yo na bonne sanité. Ezaki eloko amotuya koloba. Toza ko kima lobby bakoki ko kanga un innocent congolais olé samba liberté provisoire à cause de la prison pour la nini. Ayebi ke ba congolais bazaka ba doublette, bazaka boye, so ba kangiye ba kimaka. Alors, il y a moins de sengina bandeko bolanda exemple ya kanikite. Ce qui au sali mbeba ndima au moins to kokumisa to lobi ah muto asaki mabe akenaki na tribunal akenaki prison asengaki la paix asengaki pardon likambo ekei mais ote soki oye na Canada osubisengo olie bamonga ba taxe monga bana olinga kokabola na mobali te ale soko sali mbeba okimi non wana ezali malamu te ekona kolobake na moni ya mabe. Au-delà, il y a le fait que Toyaka a été pour nous violer. Toyaka a pour nous tanga, pour créer communauté moko ya makasi, pour salisa na biso na biso. Voilà, merci bandeko nyoso ya Hamilton, Toronto, partout, Brampton, au bazolanda biso, bayebi ndeko Serge Kaniki, bayebi sigazali, vous contactez directement la police parce que toujours à biso sur télé 24 toujours ba update immigration police toujours ngo mais biso toujours la communauté na biso pour ils arrêter dossier wana yé ba dossier zay belé ya ba communauté pe belé mais biso toujours oyo ya biso ndeko oyo akimaki procès lokola passer ya Mukendi akimaki pe na Québec mais ndeko na zaki na Toronto akimi pa violaki ba katina noté so ka na raison je pense qu'il y a aux neta kimi il ngo laxake ayeba qui a fait la viol wana pour l'instant porté disparu o ayebi escande kwazali so qui anglais ou bien ezamo mobulu ko contacter pe sur télé 24 sigazali to ko kibi ba autorité à place ou to contacter pour te passer information na ndeko oyo akimi biso dako ça n'a rien à voir na je souligne encore na église la ressemble parce que hier avec aucune église ils ont kabandimi to éviter so za muyibi so za violeur ne to moni so za nani voilà ka ya église wana et ko la problème ba pese confiance pas ndeko wana asali mbeba na yake mais l'église da wana ils ont continué d'abord nazo senga pe ba ndeko koto bazali na posa ko kende ko sambela so ki église ba place à ressemble les athées ils a parmi l'église bien awa na kati ya Toronto. Voilà. Tokoti sko na sujet na biso yo bande ko fanya na bandaku na ba popcorn na ba mwa ba jus na ba nini ba vandi bazozela ba yoka. Ndeko livo na benkiso na plateau na yebi ko yebi histoire te au moins kaka nazo nyata yo na bande ko ba Holanda biso na ina pesa bino lisolo yandeko prophète onga nazo benga papouche ekobiste parce que batunga ekobiste nini eye na ekobo tokokota parce que na kotanga kombo na banina ndingona na yebi ke kamoko zo le gars ya petit napsomo petit prophète Bob ezaye au bandi déjà tokokoma place wana petit napso petit tokokoma petit mo ala moi ba jatans boye tokokoma ndingona na yebi tokokoma ala ta bien moi yo bien non voilà. Donc, nous avons un prophète, papouche, nous avons un papouche aux yeux, nous avons
ya linga ndenge na ba commentaire na ye na kota na Facebook na ye na moni bazo benga ye Papouche ye bazo sepela donc yango wana kombo na ye yango wana Papouche na moni de Olivier Papes Kombo mais nga pe na opesa kombo na suka ya prophète wana parce que toujours dénoncer ngala zo tire ba prophète mais ya petit donc comme place ouais prophète malheureusement ya grave OK donc comme ce petit mot c'est là bien OK donc comme d'après ça sur les solo les solo yo ngala téléméli communauté télémé tout pour dire vrai communauté à Toronto à Canada en général ba lembi ba bengi ba pelle ba nini d'abord to ko taper na histoire à pétition déjà ils en cours toujours travailler na ngoyebi masolo to solo là et pour na woye bandeni ya ko katalika mwana ndenge zali dossier zo ne peut bien toujours talaka ndenge ekokomela prophète ayi na mboka oyo mwasi mutabe bon ezab le sumuté mwasi na bolingo na bango ex na ye abengisaki ye na kati ya mboka oyo malgré ya niaka ngo alobi asombaki ticket donc ba réponse na ngo ezali pour bate belé na Congo baza na mbonga ticket mais bazo ko yate donc c'est-à-dire pour y na mboka fozana no soit na visa soit na résidence permanente donc ya mona rasoki nda asombaki ticket ba salelaki ba tout ça là na kene na mulaité du fait que asombaki ticket yaki donc moi si on est abengisaki pour na ye et contacter donc pour na ye raisonnement na ye donc ba réponse na ngo ezali parce que to côté na contact na mbebele ndeko ye na mboko yo moi ça bengisaki awa memi une église à Osambela a memi une église à Osambela kuna ndeko pe église na pese confiance mais ndenge biso te di pasteur on a dit que chaba tebele na dossier te parce que c'est pas important na inka la pesa parcours kaka na monaka petit nanga prophète Bob on dirait il y a moi si bazaki na moi ba quart d'âge selon ye ninga la oloba mais au monde a fait il peut ça coller il peut comme na 52 ans sur 51 ans tout le monde non et ça ka ke pour na moi ba choko na zocha ils ont binse le gola moi métis pour la métis ndaza métis il y a au moins des tas gel par rapport il y a moi si donc voilà moi ça ben c'est à même une église peut se confiance à communauté à l'église et après bah ça l'inzela ex na yo ben ça qui bah ça l'église qu'est-ce qui est arrivé bah toi tu es bandit déjà oui et bandit déjà comment la question continuer les solos oui mais comment va te mon até quand la télé 24 au monde donc quand la télé 24 je pense au monde bato ba mona lienté na habité ni mutawaye de biso azate mais o bazana ndako bo partager émission ba mona ba me komona émission naza concentré sur donc o bazana la question te répondre pour mes até non quoi bandi basali pe église na bango et qui arrivé que côté basala ki église non quoi na semence na emo na kata ezako bomba na kati c'est-à-dire qu'il y a que kobo ngana moni na chewa na kobiste ndenge salaga ba beng saka ba prophète tout ça là non ba beng saki akinde ko partager parole ba on ba comme si business au Jésus a moni la passe na France ko commande ko comme na France kuna ake ko bala azupe mama prophétesse kuna tiki mama prophétesse awa ex na ye ake kuna na respect ya mama wana pona pesa kombo famille parce que sur le rana maman na bien to garder ba contact bien tu peux ça comme prénom na maman Nicole akake abali mama ba solona nzoka ba komi na bango na love kuna maman Nicole alobi ngala la musala nzambe poto ça la bien il faut que no bala ngai prophète atiki moi si maman prophétesse na église awa ake na Congo akutana na famille wana ila famille moko eza réputé moi tout temps na ba komba famille et ça t'es pour te respecter pour maman là pendant la presse qui est assurance et OK na otanga sous comme on a été akekuna na Congo akabali mokilinde za la batu na quatre églises déjà bazako se pena comportement ya prophète ou ya zala ki ateke au balakuna donc a changer sous l'église ba ndibala kuna ba se pela gite tango ya bali ba on ba yebi ka zaka na Toronto ba su ba photo o bazaki na Congo batindeli bata Paris ba yebi ke télévision munene zaka na Canada télé 24 basi ba kwa biso ba image ba image oyo kando lobi mais o petit na biso
ya métier à te ya prophète mais nini mutu va sourire il comme so bonde nini na bolingo tozaka na obi ngai na ba sujet nyoso eleka na mboka oyo nazaka toujours na moi oyo bezalaka na senga toujours que mais balobi pe que babi papa Alain ba pasteur rebelle pe bazalaka ba Tito comment ça se passe ba réponse on a baissé côté bazalaka na ba chéri na ba mais babi papa Alain allo bagate Tokoma place wa pas mais bazami balé misatu boy Tokoma ok baza ba grand frappeur à la Toronto mais babi pourquoi papa Alain a touché à côté hollandais est-ce que pour ta génération na ye est-ce que ça bateau OK bayaka mikili série moko donc moi ambiance moko ya se protéger salama bon il y a moi là quoi mais naibi que ça bon côté tu auras l'occasion de dire que c'est pour tout le monde voilà donc to comme place wana parce que mon temps a dérangé mais natindele quand même lien OK natindele lien on a partagé na commune ba vidéo hier tout le monde va vidéo on a toujours sur dans ce sujet parce que médias na kata Canada des années monté tout le monde a bandé sous na mboka ça zuka likambo vérifier à lancer biso tous ala toujours to faire information to bengi mutu na source to solo na yeso qui négociation que malamte to considérer ontologie siko d'abord yo yebi ba formation belé kuto na ça il a profité na remercier na misura ya bato ba Hollande biso c'est grâce à yo ndé na zoka ba lien belé ndé ba formation belé yo yebi na ba papier zo certifié nga lelo zo certifié nga que na journaliste na Canada voilà na solo na ye ayo kité L'habitant, Funa Luka Mutumo Pembeni pour et ça l'a bien, la bengi présent, il y a communauté autour de Batou, pour y conseiller na je salue en passant voilà. Les grands leaders. Voilà, na bengi il y a comment que na on le roi killing soon. Voilà. Na bengi na solo na expliquer situation n'engezali que prophète awa alors moi si biso to yebiser na biso mais akena na Congo na Paris à Bali et hier na yebisiye album moto wana les cas soit moi ça la vidéo na ye album moto a boy pression et l'équipe passe ba baby kinga na chrétien na défendre la paix bloko ya nini wana ba valeur wana voilà tu ko ça la émission tantôt ça l'émission ya wanganaki tantôt c'est l'émission il va arriver que bateau et église ya moi c'est un prophète ya Paris ba continue na live wana. Mais je connais, avant, non, moi, c'est à Sikao, sur la Zui. Aza vraiment la combien de basses. Bon, bah, information. La n'a photo, la photo, on a yebi na Zui contact, il a 4. Aza 4, on a la Zui. Donc, on a baki c'est comme 5. 5e. Ok. On a la Zui. Voilà, déjà bien, tout le monde partagé. Et comme ça là, tout ça l'émission, moi c'est Wana, tout ça qui na Mama Booster, moi c'est na côté na live quand on est au sol la boue. Ah, après si kamuna ya lobi papa bino bo condamner nga na ili Canada te naza mwasi bino bo mobali bino bolinga biso mobala ya isinga ke aza homme d'affaires ye kuna na Paris ba éviter ka za prophète donc homme d'affaires ana ba parler ana ba kala danger koto yo ye kuna kabila ba congolais ba parler so ye bo place ola la taper sur là ngabi bon ka iso bon habiter azana mwasi ngala yebi mama pour ye femme wana na respectaka ye et na ngakobeta pe sur solo te passer dossier to si ça bien et to tikala ya ba ser wana tikala na kwa na yebi so pe to si ça musana so na ndenga bien asa da faire ndeni nawa li solo wana et sala ki mama na pagay awa et comment est na ba tribunal ma belé na moment tribunal et ya usala ke noko akekin dossier na bakatite noko akekin akebeta 3 ans akin tribunal tigeri ka ningo na suspense bon pour dire vrai ce qui bakata ki yango neko dikai azola na biso eza blo mususu na me ko kango pour et pesa moi ba fuite parce que si jeune eza moi côté eza moi sensible côté wana noko azongi abeti 3 ans après tala bolingwana ya nini to bon no eleka ki eleki noko bo yo pe fo yo kaka oza jeune banini contact zonga normal noko uti ko ya 4 5 mois masolo na obetela yo ezaki ba 3 ans 4 la passé
non il y a 4-5 mois. So na bosante 6 mois. Aye, akomi abengi mutu na yo président Dikai. Président na zongi na mboka. Na kene Congo pour président tanga zo ke Congo abi bon. Makamna bino apparemment sili. Nengo ke Congo so zipedo ko komino canadien. Donc si ko yo lo ba moi si on a par exemple colonne de tout le bateau à l'era wa. Bon, ça reste que choix moi si na yo moko. Ça le choix na yo moi si au bali comme ça yo c'est ça lo seulement na yo. Ah président na yo tanga ye abengi mutalibo so pe ka président Dikai. Président na zongi Mamutu l'équipe bien na Bali na Botikutu. Moi na tanga ko moi na fo ba na photo et parler bango et na ba fo ko parler et oblige. Ah OK, président pas encourager. Ah bon ça va, bon écoute na yawa. Na luka ba kayu na kansa na ça madame ayana na petit, surtout installé to banda finance. Président Dikai lobi pepele. Tout va dire, mon cher, 2-3 mois, situation, on a obéta, aza, nous avons un congolais, aza peu proche de Nabiso quand même. Martin. Il y a un mobile de autant en Congo quand même. Ouais, il y a beaucoup de tient à cop mon boto PC parler. Parler voilà, et tout ça soit qui parlait. Voilà. Oh, les alaki, prophète, Meti, oh, et Kobiste, prophète Papouche. À l'écart n'a parlé, bon, ma bien les réseaux sociaux à côté de contact na moi si à Martin. À l'ingani na bango na réseaux sociaux bou il y a comment ça va prier na parler. Ah. Non à rappeler à coup non que avec que prière il y a on a problème té. Il y a comme il na parler va prière bou professeur Bosso mobile na zachor. Comme bateau ba yebi chorté azandoki. Apumbwaka lobo anengwana ba yokutunde ozawa ba faire deux marché te na yiti ba faire yango zakania zaka kayu papa ah ba faire zaka kayu bande on a biso c'est okolo ba ko bukisa ide te noko na biso ça ba ide bele boza be suis faible comment yo mutu mususu mobali yo fani na ye 20 ans non 28 ans obi ke ngana na Mr Moro équipe ça ide ate azari na ba problème wana moi sika ba botas pas les belé o azandoki ngas ko na yebike Mr wana na kin na ba no la le balé mo to soto ba mbias na biso pour moi na to meli ba bo to la linga na ye na tigala o mone ya pumbote na tigala o mais awa pumbola awa commando quand de poso lo bana miso Martin wana to ko ba bo mo biso pe to ke chez ba ona madame na to dame donc si na yena madame c'est ba on peut baler bandoki pour ba laisser biso madame za parler wa alors tout que rapidement parce que tout ça il a pris temps oh avant qui n'a parlé ni des ans ceux qui regardaient va faire na yo et au marché te menga na bi momi madame na ye à part caillou va faire monsieur na be salarati mais mi sande on ta sala moi madame na ba car na somia wa akategi na Congo. Ah, momi, j'ai un gros sérieux. Obi ka basi to le pe afin de calmer. Yo ka ma parce que c'est là c'est ça c'est. Quand ce jour père ba Martin ku voilà yoka. Sikoyo momi abendi ba petit. Pour Martin na bana signalé en bana 5. Kende zawa père Rabino andoki. Donc Fab m'a parlé. Ezaki na on ndenge na normal hein. Parce que le prophète a dit à la palais, Hermo Bomas Zate, a dit que na singla zolia fufu. Petit na ngabo. Yoka na yoko ba notanga kombo. Mawa. O be se nisolo. E miso kitoko zana silisa noko. Petit na ni nyango. Noko ale kakuna. Ala moi badi alongoli patike na single ya pembe badini adamene badi. Na Kinshasa basi baza. Bebo. Basa sur 4 millions. Mais kasi pa uto bana Congo. Mais si vous avez un bon il est là, le bic casse tout comme place le lobby. Yoka. Yo to se kakana yo. To se kakana yo. Yo ebini les amis. On la basi baninga. Yoka ngana bi passer métier to leka. Alors, to bu bana pe ba ju influence wana na kidiba ba chenoko noka bitepo na calmer ba petit ba calmer hein. Pour na traumatiser ba petit na bimara na pale.
noko pa bombela biso ba master kaka mariage bato ba mona récemment to publier photo mo mariage mo na to ke mikolo yo ne mista na yokuta na mista na otawa mais venez te na benda parler go to otawa humiliation nini humiliation so comme on dit garçon Toronto à qui soit ba militant to ba soki ba nini yango ba nini ba Ottawa ba Montréal les aramingi humiliation voilà si ko wana te ba bisi écoute parler onde ezanga kindo qu'il faut était quand ba bena ring ba pa parler non faut battre ka parler qui n'est na offrande qui n'est offrande et qui n'est y a moi c'est ce qui est offrande donc parce que vous calculez il y a prophète métier là qui a pas pousse si ko yo il doit say ko ya oh non na kuta na misa na otawa mais yo ebite ba changa libanda ngabi me na so ka ka ndoze bisanga ya ngana bino ko na te ba changa libanda ben na ko bengo to koze ezaki long weekend ngana zui na zongi misa bengi nga dimanche nango mais yo ndeni ni uyebite mambezali awa ngai ba changa libanda po bakanga nga ndoki prophète Meti Papouche et Kobise et né à Salake petit frère propre petit frère propre que ta la situation neza banine oh il y a solo wana oh non mais bon neti au lobbying biso yebi kandeza là na licite Edikai, par exemple, yo communauté na yo, eza yo nga za journaliste. Ba yo za pona ba divorce. Tala wa situation eza grave. Moi na mari ne miso azali banda ba cheli ba président ganga. Depuis kanga bi minde na zo biso boye, moi na mari azali banda. Tant aux aba catholique vraiment donc marambolo. Et puis tant aux ara mutakugo nyanga déjà donc tu fais ça quoi déjà. Biso ça va qui se tout pas vieux Noël tu évolué bah voilà la biso pour tout ça il a payé non c'est méchant obilika moyo papa là c'est là aussi c'est le crime ça il était non na limite qui m'a menazo lela de olela bien coup na suka na olelite zela après président du dossier c'est dans ces années boye tala bo moto biso dozala na humanisme tu vas na président tu bi président et loko tout solo nango oui clos ma solo na obete fallait pe bima boy parce que ba neutralité bimi boy bandeko ba olanda biso ba négociation salamaki il y a continaline tout solo na ye a nié penga lobi ke ye rien na se yo ki no damane abo ngabite na la photo no na sengei o dami abia de bakanga nga photo surtout ki po wanga na ki oh bakanga photo ngo zana sengelo oh na dame ka jour mo ngabiyo bio liate suko na sengo ke no sa wana bana Martin tu bakanga te kokota bana te bana batute kokota bana na dossier te bana baza pena na dossier na lingu tu bango na non mais bana baza ba témoin te bango te na soki ata ba témoin na boye na réseaux sociaux te na go bibisa na esprit bien bana na tchaba na dossier te voilà mais yo na moni photo yo na senge oh do bakanga nga photo na damega mbamanga mais na tuno ke wanga na kiti to lekisi to seki na bité yazo sekame moi na zo souffrir na bengi na solole to bengi na président dika to tuni alobi asala ngote osala ngote OK bon de to salate bon to bu mamoto to ko Martin na botanga comme on a to ko ta Martin na ligne to komi sikoyo 4 yo petit frère propre Martin président nangai biso 4 OK na conférence bato bazali banda na yebi ke na ba Paris pe bosala ngo video call conférence to benga ngo c'est bablo mwana wa to tuni petit frère propre mais passé prophète Kobise alobi ania lobi asa altikala olinga kutu momia na te atikala do yekutu do makamsusu moyo ba détail bele pour na temps mais missionnaire na obeta na 22 épisodes na opesa ba détail bele awangani na ingasiye na yebisi na yebisi papa o eza tele 24 ngai na iso 24 ezebele na kozoyo na si président tikaye mobali pe Martin boyo tikaye wanga bo to sala tout le monde na mère biso tout ça là négociation banini après to bengi ne salaki ba négociation côté na zo lingana épargner maman na prometa ki azolanda nga na yiki aolanda po ayebe ke no sala émission na prometa ki dossier na ye
na ochana na côté mais ceux qui sous moi na 22 épisodes doit ceux qui m'a bien petit temps sous côté na 4 mais pour l'instant na zo épargner kaka pas si voilà merci bon 24 heures nga na télé 24 yebake nga ma mtu na lobaka isalamaka et puis nyoso na lobana na mboko eza 99% net oyebi masolo bele to kenata msuna yo pona osala journaliste d'investigation yebi et combien 24 heures était 2 heures du temps boum ba image yi na bi ke na po moni ngote na ni pe wala so don te mais na bi ke batebele on dit apparemment bazana ngo déjà bon nga za conseiller il y a président de communauté donc na peut savoir conseil voilà image yi oyo ka ke fragant yango siko oh bilo de photo wapi akatifone abengi moi c'est madame pour jusque là moi c'est madame pour bala légalement et ba pesa ba dot ya ta religieux mariage à dot ba pesa oh yo photo na moni mengana na ngoteke ko bima kuna nde alino edikati le nga photo ba me yo lobaki bo sala yango te tala niveau bo sala photo bon de ces okende comme okende mabe na ebisi pasteur nga bi bon lobby pour na sauter ya lobby moi si ya massa bengi nga bité papa nga ibenda na lingi tipo wana po ba tuna pourquoi siko Alain makamne za na kati wana wapi siko makamna ngeli ngokota na kati go abengi nga ya bi papa nga bezoto solo nayo nga bi nga yo na yo mais ada affaire les oleka nga na lingi na nga jo wana bisune to lingani malgré que ya wangani moi ça à lobby ya lingi ye balingani ye mobala lobby ka kobala ye monia petit nga c'est là comme la 5 momi ouais là oh andi mi nga mais pour mes psycho mama yo yebi muto zo bato lingi ye biso to amibali na yebi ye na sala ba dossier na tangelo ba nekal ba makambebele pala la mo ke tambola kana ba portable ba tubo ba lo makata ya soki nini bo e kasi yem taloba na benga payer na fc tala ba video zo tambola ma zo ba soko ya ba soko yem ta sala ngam na yebi le loté donc ça en plus un pervers et voilà o yebi ete ngala yebi ye na za mobali lokola ye na yebisa yo mamoza na droit ba de la vie na yo mena mutu wana te ndenge na yebeli yo mwana mama wana ndenge na yebeli ye pour na zobo otanga komo na ye mais est-ce que moi ba prophète à travers na moi ba yango na kosenga pe ko tu n'église moi les titi yango na kosenga pe parce que na oki kuna na chango ko ta uta baza na père papa qui va vite jomo ba simba ba wa yango pe ko tu na message na ko lancer na ba église ni so na Canada na Toronto parce que apparemment maman zo solo na ba passer rebelle soki bakoki ba passer bakoko sambela ye po na imode na yebi mama na ndenge siko zo lobelanga na omona batumi balé différente azala ndenge wana te donc na yebi couple wana bien bazu esprit na ye mama na po alobela kutubu ya ko alobela biso te soki be boki bala bango ka papa le azani musika kuna na bana kutu biso ba mibali asa ba so ba te ke mibali ba 8 ya avant na 4 mais siko ya komi nango siko peut-être exact que nde ba choko esprit ma envoûtement siko ba côté mère abungi mère wana na yebi azaka kala oyebi to si ça de ce pour la personne maloba siko et go arriver mais na soka ki ya côté na loba koto ba na biso yo yebi ete ba biloko asala na ngai na yebi ko leka yo alingi yo tenga bon eza simple nga na ndimi na koisa dindi na nga crédibilité na mboko zongela jona yo alobi bolingani ya alobi ya bala yo bino mbale bosa video boche video bo ngai o yaza proposante na ngai po ba audio tamboli déjà o yazo ba kaza proposante mwana moi si wana la proposante dai ba audio c'est tamboli c'est simple ya salango ouvertement public asali yango apesi ngango ngai na missionné tiboye na chena bibolimbisa ngai na mambo tu na cancela passer mabe
moi proposante na ye penza ye maman alobi oh za petit problème na oyeb ça y na zozongela yo wana za jeudi ngam na peso 24 heures vendredi so bo salite samedi ya lelo yo monsieur goza abi za petit problème maman kenda azongelinga te akelo contacter na otanga kombo na ben na otanga kombo na ye monsieur Patrick on a auto ba small business Aruna Basalam. Oh, te bonde a papa ça bloque wana te nini. Aruna yebisi ye. Mais ngala mona pourquoi yozo condamner papa lente. Azo bundela nde yo. Biloko yozo luka o yebite et satan comme na yo. To fanda mama yo ka di solo siko place ma be siko ekomi. Place o bena bo vanda boyoka. Pasteur abombaka adresse et pas ya na ba publication na bomona na komaki maman commissionnaire. On a pris un respect bas na otanga komote. Mais na judi ba maintenant c'est pas un maman commissionnaire. Ami yebi gezaye. Ngala komika commissionnaire mais atindelinga ba message donc ya grave. A bomba adresse na ye pas un maman commissionnaire na ota. So tabu ya olinga mwasi ya Massa Martin, alobi na mwasi ya Massa kaza na 48 ans. A frappé nano, yo na prophète a frappé na âge. A changé. So a bosani ke. Mais azamona muke peut-être na do. Mais face na eza ba 45. Problème ya te makosi kaka. Voilà. Oh la bosani ke mama commissionnaire le siga ya tika ba doki ne kweyaka. Mama na kalupenzi ne to ba donc mama na mudong muté mais mu comprendre. Donc tant ba doki yaka takane ba doki a vérifier ne ba commune ni ba salini ba doki so yaka wana naba identité ya prophète ekobiste abia de yesikoyo mwana mazo disité sikoyo na mama commissionnaire mais yo ne jana kuta akeulinga mwana mukeba ni habité mwana mukete na ba identité na za na 52 ans oh yo na ba identité ye moko kaka lisusu tellement likamongo président silika ma utu ba siliki sikoyo ya lobi ye prophète wana alobi ki azana mile ba congolais te apparemment na minute to lo ba fana na ba taba Ghana ba Nigeria tout ça là mais ayo cha des pas ba congolais aliga ba congolais te sikoyo ayebisi maman commissionnaire alobi na minute na ngana tika ba to na fana ba Nigeria ba nani ba penga responsabilité moi si on a ligno mingi so tiki ya kokufa akobela continuer na ye sikoyo tuni maman commissionnaire pour votre information, pire Martin. Dans la chose de pire. Donc, au Québec, au Damé, anniversaire, il y a combien Baksakuna. Au bas du film. Aïe, Italie, respect Bassi toujours. Voilà. À quel pas maman commissionnaire, c'est maman commissionnaire. Il y a un prophète de Ekobis. On est une situation. Est-ce que maman commissionnaire il bat les coups de n'ayébité on est allé gâter voilà est allé gâter et t'as voilà maintenant n'ayébité il va te recommander c'est qu'on a pas dit on a pas de bien maloba si des fois mais il a de personnes maloba voilà yo na yebi yo banga noté na yebi aussi na combat grave ya mboka donc voilà si la bato ba bono Olivier lolo et activiste munene na Congo Olivier Bolia boyo kaka yeyo o asala la buna ba kombe belé abuna na ba fatia wa ba yeto marché na bango asala ma bebele na ba champion ba seul mutu fatia benga lobi to travailler à boya seul mutu bino benga bino te lelo voilà to ko ma place wa maman nini ba bengi ba pese senga conseil pa ya prophète Meti Ekobise nani papouche olobini yoka sigo pire Martin abi yo tigande yo so tigi momia na odaiti momia lela yo fort ndenge sa wana il faut au continuer kaka kotikate aïe sikoyo maman commissionnaire a bengi Martin ayi na moi papa là tu ba publication na komi kombo na nga maman commissionnaire mais na moi ba benga mokilo oh tu no alenki ni azuli bo ni kamina ba sa mo ku tu na fela Jean-Luc na pese mbote alobi na nga Tony Bokul na nio
Abi na mutu no. Azoti le la message. On ne voit na bien sûr. Na pese beaucoup là. Na pese Tony beaucoup. Il y a eu na bona komela ingapé. Mutale Rambo. Ah, na pese ma beauté. A komela ingapé ndeko. Il y a eu un merci. Et na ba conseil pe ya komela ngama mba bien bani tout ça. Na ba papa Rolls pa benga nga lobi na butu. Butu donc papa Rolls yango wana. Donc maman nani abengi alobi yebsa papa Alain tonton Alain. Ah mon année passée ata ça une émission de toute façon ba comme de loin. Donc pour la maman commissionnaire na Belgique Martha Daé. On comprend pour ndé azo ba très celui qui système adresse sur ba moyennant quelque chose. Ndé zo sala ke il y a vu donc fa boma ba tout. Mais na ba fuiti to yo ka ke il y a senga ki papa Martha ça les négociation de lobby on les ba les kufaki papa Martha qui pas monter. Yango ye pas son si la fouteli yango donc bako kanagaka donc émission que ça les y a là pour yango donc ki leye ba que ezabo il y a monde te protéger moi aussi pour tout l'axaquer tout ça a besoin de détruire n'unité. Alors si que à lobby de toute façon mais il y a maman commissionnaire moi lo ezate pas ndeto yebeli oh ne oyebeli ko chatter sauter ndeto yebeli si que maman nani maman commissionnaire a yebisa lobby d'abord kutu yo mona pasane pasteur Kobise a 3 proposantes donc pasteur oyo maman ko ya lobby kutu a partir de 3 ya na bi et comme 5 3 proposantes na 3 proposantes wana donc nyo surtout wana ça yebi bango donc na ça les choiter donc ce qui attend maman la biso ya matake na ye mususa zali. Mais monsieur, ça déjà marié en France. Non? Voilà, la France était là, comme la France est ici là. Ici là, peut-être pour la mission. Si quoi, dans la recherche, dans la nous avons maman qui est dans Congo. Maman sociale VM. La minute, la BMC a bloqué partout. Mais c'est dans le et c'est ce que j'ai le quota. Pourquoi ici maman VM a bloqué? Moi, si na Congo, pena maman banana e. Ngana osengi ma. Asikoyo, fait ça la bobinga kuna, akosi kuna na ndoki, odika ba onde bala. Maman na pena obanga, a bloqué nga bato ba yebi, boko tra Facebook, bobeta maman social VM, bo mona zawana, wana mwasi ya passer métis. Mais information ko komi, le monde écoute sali boy. Yé monte azo kulinga, azo chaba moto. Donc bref, na ina so sur maloba. Donc maman social VM, 3 proposantes. Plus maman na biso ça fait 5. Si vous yeb sanga église. Oyo ba yebaniti. Oyo na ngana beton la deuxième partie émission. To ke fête na madame nanga to va na fête. Ba publication na la sala. C'est ba ser mi bale bale pembe na so na fête. Ba nkambe ba ser ba la mboko ba sikitoko yebi pe ba. Papa, ozolo bela ekobise passer na bi oui. Abi a tika. Ngai biso zaki batu fallait église on to matin na koma bo abeta so prophétie maman on azolo bela wana ser wana ba ombale ba sama bala abeti na mongo liboso ayebisi yo botamo na tata na bana tata bana na ba zo réclamer ba tata na ba réclamer bango yango vi des alukuta maman na se plaît na courage na yenoko atelemisi ka c'était ke kobisa nga bana tout na bota tata moko bazape arrêté na otanga mboka te ba to changer mboka ba na Portugal mais ba en Europe ba na Portugal bango tout oh ba omona après nini aposa liboso po ya linga mona ba cité surtout ya bengambe ya marka moi ça masala ngala alinga mona bongo ta moni msusa bisi ya biyo nde nazo mona yo o bala kalate nzamba ola kisana libala yo c'est prophète na bala tozana mbaya na ngaza labi ce que na moni bana okubota babite bana siba na age na ngana ke bota susu o ba oto ba ser on a lobby nango ba kima ba yasute ba voilà donc prophétie mon côté na mbogo yo ye kobise ici ba est-ce que na biso bata ba kaito a besoin ba prophétie ah baba biso soso la muki na donc déjà prophétie on a déjà on a muki na prophétie on ni OK kayo prophétie liboso la muka la tongo kele kayo yangwana no zani na obasi ya mopena ba église en si comme ba kamne tikineti papa ngane so na fungo l'église ande boya oh na tout na peso malba pona na souffler mo moke olandi mambo ne souteki siko o comprendre situation ce que c'est pas si
message na yo eza nini o comprendre yo moko mopesa na ba combo na ba nini tout ça là message ni fort ndeko Olivier Zanango pour la première partie lelo to aussi voilà na mama booster pour na musala bosali ça fait presque 20 ans na mboko yo bozoko éveiller l'esprit politiquement socialement médicalement na makambo nyonso bosali hein parce que ezalaka appel de vocation pour la montagne ndima a jouer rôle au binôme balé pour bato amona ngolo ko la j'ai goûté la micro ko donner ozomona ezali o nzamba tie na kati na bino pour na bolamu ya société na biso o eza kut na kati ya anomie donc perte de repères perte d'orientation société na biso za kokufa eza na mboka eza la awa donc bino bozo travailler jour et nuit pour na ko rétablir ba valeur ko rétablir biloko nyonso et je pense que mokolo ezali nzambe akosala pe na kati na bino eloko moko ya kitoko boyeba ke nzambe amonaka mosala nyonso et même peuple congolais en passant par le président Jean-Paul Ndiaye comme sous par organiser soirée moko trophée pour la reposer Alain Kindeki na mère booster. Merci beaucoup. Donc moi je pense que photo élevé pe makamna niveau wana que bato bazo contribuer makasi pour la communauté na biso za makasi za la forte za visionnaire banini il faut comme sous bobengi bango bolati bango ba lopete bolobi merci Alain Kindeki merci Julie pour yo mère booster merci vraiment pour la makamna pour ça. Mais pour l'année l'histoire je pense que l'histoire au lobby et lobby n'y sont pas là. Na moni bombier le mogote. Tozali na lek na biso. Azaso na 46 ans 51 de habiter. Aza prophète ça veut dire quoi le monde à boulot. Est-ce que na nini Bible est ici biso que nyo se koleka. Mais lobe botinga la kaka liloba. Ba prophétie ba nini eza lango eza lokola ba chambre ba cuisine ya foi mais loko ya motuya il faut kokangama na Yesu kotamwa na mikolo nyonso koyeba bolimbisi koyeba peke pona mwasi ya papa Martin okoyipe kobunga mais kotika na kobunga la te nazo se pena malgré bungi mais respect toujours voilà nazo se pena ne koto merci naibi aza mwasi naibi ki arosalé te mais ane ba moni ba côté déjà na ba ki famille ba côté na lititi mais et puis nabi ça qui est nabi maman ba cho aseki abi papa ya lititi abi maman oyebi pourquoi abi papa le na yebi ngabi nabi o eza yoka bosa yo siko bon yo lobi ya lobi a osala vidéo te na pas nécessairement ba sa vidéo ba iba osala te ngabo yo zwa photo na ye ya ekobiste oye sabiso comment na Facebook elingo batek bobala ni ki proposante na yo ye akosala ngote alobi ka lobi azane pe sur te azana kata confusion peut-être neto zo koma mibange boye ta mususu na éviter bande on a besoin ba uta Kinshasa bimela encore nini OK ta mususu sukanango est-ce que liba les akaka sexe est-ce que liba les akaka faut que ça des éditeurs na mobile no tam so la ta classique yo ni mobile ya kana ba mais extravagance mo ba comment ba griffe ya ngonde o mema bo kilo andengwana et pas ba boti na yo lo bake na bengani muta calme na ju muta ba griffe ozomona nyonso wana ezali ba leçon il faut tirer mais moi je pense que et le quoi moto ezali que ya robena mato ezali les knapso ya prophète so que lingi bisota na Toronto kene na yo muta kotanga ko mona yo azate mais partir au kende so que place ba congolais bazali et aucun but que aucun no boma ba famille aucun no yiba ba mbonga batu musale zali kene ko sala tongo mbongo nini yango mwasi ya Martin opesa yo leki ya musala parce que mbongo nini mwasi yango toyiba salaire mboko toyibi biso na ba salaire mboko soko lingi basio bazala ba mbongo ebele za ngwa ba Claudia Sassou kende kuna na kende luka ba Claudia Sassou
toza pe na leki na biso Fani Tshisekedi mikolo aza la moto ok côté kuna bato baza bakobongisa ba vie na yo awa biso kayu toza ndina ka bilambe belé ba frigo tonda mais mon akokaba ezalaka te donc tika biso na vie na biso tozivara wa nengwana mais soki yo ye po senga chemise na opeso eza belé mais so komi ke na pesa ka o ba mbongo na teka lopango pona yo eza la sensité ozali prophète te oye bien ozali peut-être ancien musicien, il y a Titi les Valois, il y a Titi les Valois. Sans tambour ni tout. Vous avez peut-être ancien musicien sans tambour, il y a Titi les Valois, on a chanté au commis prophète. Est-ce que ça a rendu moi? Non, ça m'a bien dit. Il y a une révélation. On a un bob, on a les qui n'ont pas lingo mingo ebi. Ça m'a bien dit. Tika, et belé à Toronto, basé belé. Zamba bengi binote. Bozo continuer côté à liaison boyebité. Est-ce que bino boyebi yesu? Yoga la personne révélation moboye. Au moins makamona ya moi son lobby à Paris wa. Et tomba période mo na période ya mukuna o ba publier ba photo ya o azo sala sexe na kataka tu nzemba ba lobezo beta. Ayi singa papa Alain. On a zo ça to biso mi satune dikai. Papa Alain président bino bolo belangai mukuna ko bakangia to chasoi prophète yoka la prophète mukuna ko bakangia to chasoi e awangani mongana ndima yoka raisonnement azana raisonnement on a parce que bazar bato yo oyo ya perdition o ba ko kineli felo base belé na kotanga ba komo papa le yo bon ya kande ba komo parce que baza ba camarade na yo ba 22 piso okuta na bango na mona ka boyamba na batanga ba pasteur o bazo bomba mboka o Toronto yo yambaka bango na monaka na lelaka na musika la bi papa la ya ayambi ndoki papa le apesa ndoki mboto azo pesa mutwana o balobi asaki boye mais mutango ye wana nini bayamani na papa le baza ebele ba agent ya diable o ba ye po ba bebisa message à Jésus-Christ o ezali ke to posa na nga ezali ke botika mabe bozonga epananga na koyamba bino mais oyo ndeko na ngai bo bazosala bo nzamba lingi to tika mabe abi na Ezekiel abi posa na nga ezali botika mabe bozonga epananga na koyamba bino bon yo siko tango za na mwasi ya Martin donc ozala kati ya mabe tango siko koti na chambre Martin ozaka na kati ya mabe bon nzamba koya koyamba ondenge akoyamba ondenge nini c'est profond akokoyamba te azana besoin ozonga otiki mabe tika basi ya batu tika kutu basi ya batu te tika kaka makambo ya basi zwa mwasi moko ofani na okimia zamba koyamba mais tant que boza kotambola bino pasteur oya boye pasteur bozo tambola na ndenge ka basi nzambe azana kilo po yamba bino donc botelemi liboso ya trop na nzambe mais moyen yamba bino ezate voilà moi tento comme partie à conseil plutôt comme aussi ça pour te lobaki nikambo oyo etali pétition donc to sala to continuer monsieur lobby bato botunaki mama Booster a ozala lobby na plateau pour na expliquer mambo ya pétition et puis to continuer makambo susu côté maman na biso social VM na moni ba message zo kota tozana nga oza semingi na ngai po bo aba pile mutu na ngai yo mtotango pesinga koma bobo menga na yebele kobise yo pesinga koma mususu aba pile mutu na ngai ko balo alobaki abali na Congo sala nga plaisir na moni pe mwasi kitoko ya lingi basi ba ngambe problème ezate afanda na mwasi wana ba lingi basi ya mikuse ba misupe ba lingi mwasi na boyi kuna ba notanga ba nzota bato mais eloko toyebi ke ce que lingi ko vivre na communauté il faut éviter ba biloko wana ya basi il faut éviter et puis tika kaka bo tika ko loba na kati ya mboko yo pasteur azate prophète azate tozaka biso na biso mutu na ndenge na ye
Pasteur azati toyebi bino toyebani. Voilà, toyebani la question. Toyebani. Yo kote yangai yo ozala mwasi ya Martin. Ote yanga nini? Alobi nanga boye papa ale. Osambu. Bino bozo condamner ngai pamba. Est-ce que ngana ga passer ngamo na sala makambo wana? Et loko wana be lisusu. Mwasi ya ndeko na biso ayebisinga lisusu. Mwasi ya Martin ayebisinga. Abibino bozo condamner ka ye moko. Obi ke tosala ba pasteur baza ba deux fois. Na Toronto. Mais au yo dit Toronto paradis. Ma réalisateur la pour la satie ba zo la. Tosala ba deux fois ya ba pasteur. Tosala ba pasteur oyo. Sur mon église net baza 100 pour l'église mingi zaka 100. Na 100 wana tam sur 70 filles. 22 baza basi. Basi na ye. OK. Bango nyonso. Na Toronto. Na ba notanga ba komba. Na yebi ba prénom na bango na ba nom de famille. Tozana 22. Donc na on sate ke na koloba o Jean. Na ba marque Jean na pesi pe comme na famille. Pour vous à la terre on a dit combat deux personnes. Donc ils font le mal mais bazo saka na Yesu. Foufa na Yesu pour yebake. Non. Merci de relever le. Et les maladies mentales, on en revient toujours, Maman Booster, on a un sujet au traitant, on a Maman Booster. Oui, tout ça, on a des maladies mentales. Mais là, on y a ce besoin, on a oyo. Neti a pasteur Bow, eza o babengaka narcissisme communautaire. Bato bayaka na communauté, alingi bandi maye, mais azo détruire bato. C'est ça, c'est le narcissisme communautaire. Olingo bima mutu malamu moza mutu mabe. Olingo bima mutu sali sarate. Olingo bima mutu lingaka me olingaka te. Yuzo kene na ndako moni bana 5 na 4. Mais olongoli pe c'est alwe balaité. Abi mata balaité. Olongoli slip na yo. Yo comme kuna ndene se bakiteke slip. Non, il faut to lo ba tabu ezate. Alongoli slip na petit bateau. Sangle la ye a pembe alongoli atanya ope neti côté moko boye alongoli ba chaussette acha on a sabatu na ndako Martin yo pasteur osatana $120 hôtel te na ndako ya mutu musu bakiti ya mutu mususu ba dira ya mutu musu o mi participer o lali o zipi o ronfle o bilo mususu wana na longwe na foi na koti na bo moto papa la bi bilo mususu alobaka eza nango foate ezaka mayele esprit so fani ne robimsa ba mayele moko boye to longola Yesu to longola royaume des cieux okoti na ndako ya moto kiti osombate okoti na dra Martin somba yanso na Walmart so na Home Depot so kayaki nango wapi atie na ndako no yo ye okoti na ndako wana na kati ya dra ya Martin somba tamso somba quand il y a payment falaka futaka 30 yo ye au fouti et l'autre côté au côté au l'amour qui peut na butu pour ça mayo que fungoli frigo au moni bangombe na banimi matin au moni moi saucisson au tchao na magro au bimisi pilipili ba tout est là du matin yo banyo tcha saucisson na pilipili la moninga c'est méchant soit chambre d'hôtel mais moi si on boko sala et ko bonabino dépense. Si on pose à Mouta, Netio Zarané de Mouta Bajantas, il tourne, il y a 250 déjà. Il tourne à 250, mais moi, si à Martin, il tourne, Fouta. Mais Nambetu, oh, Martin à Somba. Dira, oh, ya Somba. Natongo Peboé, oh, ya Kita Moussou, la brosse à dente, Babi Michel, la brosse à dente, Martin Somba, Babi Zouamoko, Bossé. Biso tolini bon, osa gigolo. Ça c'est on va bien qui gigolo. Au ligne au dépenser té, au sommet la moitié logo té, au coutier na balopang na bango ba somba na pasi bakangisi 40 000 ba tie down payment na bango ba pesi bango lopang. Lopang na yote, yo ki no somba ya yo. Oti na Kinshasa kuna. Tout ça, ça veut dire que oh ils ont manzambe té on azolo bana o neti pola azolo bana batu fara. Et puis, naïbi ke moli mwanza même te tindinga na lubano makamwana. Donc arrête ndekonangai. Si tu veux une femme joyeux, bimisa na ndako wana,
aux liés appartement ali boko ko sala bo salité na yo wana yo lingike yo kanisi ke yo l'équipe biso ba mibali to à Toronto na ko sala ozomona c'est méchant au quand ça yo ne muto komine di chef na biso non c'est pas ça bozoko sa basi parce basi bazoya tam susa sona ina mo mobali muke banini yo komo lo bane makamba pamba non si tu es un homme prouver ngana papa Alain na maman Booster loka chambre hôtel week-end oyo benga biso na icon lobake ngana moi si à Martin to soit qui chambre mais ne viens pas dans sa maison c'est méchant c'est humiliant. Et c'est humiliant pour yo. Merci Ndeko Olivier. Voilà, on a baksa, tout baksa tout ça dans quelques minutes parce que tous yeux les autres profiter malamoko. On a profité d'un message, on a profité pendant ce bateau téléphone et fond bien. Voilà, on a besoin au moins 2-3 personnes. Le temps de 4 émissions. On a dit que l'église et l'exhibition n'est pas au sang sabat. Ce qu'on a appelé un prophète, le prophète Bayara pour nous rebondir. Tu en as prophète, oui, bien papa, les deux sur la maramouche. Il y a un habit à faire. Moi, il y a un prophète. Prophète, moi, ça rend bien. Oh, il y a un oh non, au fana na yolo, n'a commis prophète. Oh, Olivier Azamon a limité, il y a un prophète. Prophète Azali, Moto Oyo, d'abord Azali inspiré dans Moli Mwanzambe. Pour na koloba mama kambo Oyo, Ekoya. Mais si on va tuer l'église pour Katinga, va tuer l'église, va tuer la ligne de spectacle. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il parlera pas de, il parlera de moi. Je savais ça, on va vaquer. Merci ça. Alors bah il n'a pas que le Saint-Esprit, tant que ya, et ben nomi lobela batum, soute ben lobela magamnanga. So comme on est prophète, azo prophétiser mon magamabandako, bagamani. Saint-Esprit comment prophétiser mon mandat. Saint-Esprit ya kapoi lobela magamuke yezo akufa pour nabino. Pour hériter royaume. Voilà, dans Nazako le bandeko, ba maman paye bouquet na ba spectacle belé. Ou to soulever le homo à bien. Mundele sa sala nios surtout sa calcula nios. Yo bakanga makamuna yo okeme ozana kayo zo sala. Pour explication to yoka ki kende papa zo fana na ndako makamune nios ko beba. Mais ozana bakayo zo sala po. Ce qui est que makamune bazo kangane bakayo po bakati. Mais bisoni sur un moko to yebi salaire ndenge zali papa na ngai. C'est ça. Siko yo oyo zo ba ko bonga na ndenge nini pour la kayo so ko futi to yeba o etikala. Siko oyo kuti bino mo za sana mobali. Otiki ya ngoke siko pour que le ça ngigolo pas mutumo quelque part. Parce que mutu na maman Sagi Charoufa ka maman ina papa. Azwani. Suka la ba ni. Ah na tiki fiwa ngana sala ngana simba bakisi ngana kene na Niger na ena ekoti ya Nzube travailler yango mais so komitanga lokumu mais Amazon na bimi kasi ne mo na bango pa ba pas trop 5 proposants ba vivre les mais en plus voilà bon na kene rapidement parce que au son la ni bateka ndako poazo mbongo ane malikolo ba pesa et moi 30 000 aki osaki ndumba na kin c'est tout là ça l'église na Congo voilà merci bandeko on a bisolo na ina loba église je pense na habité ceux qui parlent le na zanga mobo zelanga na michanga mona comprend lelo église bo aider biso on a dossier on les bosso en Olivier. Merci quand même tout ça na l'église bo aider biso na situation tout ça na ba église vous est belé Ndeko Olivier attend un peu belé mais attend ya mabe bazali il y a bien peu bazali situation o maman oyo azako passer na ndako siko tozaka batu misatu na mboko to sito solone direct boy na ko tanga Ndeko Patrick président nangai auto sololi na ye pena to yebi o izala kati na ye ba passer na opesa bino message eza seri yango et puis ngai na opesa bino pe temps soli bosala yango te na weya me bokosanga ata boza pour makambo ni mabezo le kala Congo et na Canada je pense boko balukela ngai bosala jour passer na respectera mingi comme passer na kiminga qui sait quoi belo moboy so comme kiminga te ndeko passer kase kona passer Sylvain
bobenga ndeko bovanda bosala délivrance bo délivrer parce que ngana sona yebi mwana mwasi wana depuis longtemps oyo ezobima na kati na ye nazomona eza su yete soki botiki lelo nazobisa bino samedi bokanga data lelo baparcelle ya Canada botika orgueil na mama nzambe bandeko pasteur bomikitisa bobenga mama na bovandisa bofukisa ye à genoux devant bino bo prier pour na ye makasi biso il faut boko l'église boko télé ba jeune ngana sengi bo sala ba jeune de prier pour na o délivrer pour moi na mwasi wana aza musika pasteur prophète ekobiste libérez moi na bato ekoki oh sali ngana so vérité to biso to baki yo okanga mo na kinwa biso zo yebi biso to ba vrai qui dans ba maso ba nanga ba yebi ba masa ba mamba ba Piero ba masa tutana ba école primaire ba na mboko bato ba yebi Piero mamba wana masa tutana école de ba kilote bleu blanc biso ba vrai penza ba kinwa solo to yebi ba biloko ya nini oyo ezalaka oyo ndeko lobi comment muto ba pesa ba biloko comment na qui pas vite pesa to yebi ba je wala libérer moi la bate koki po kuna lo ya kozwa kuna la rezate ndako ba koteka sute kope se baby mara baby libérer moi la batu ekobise libérer parce que ngande naza na oyo kaka na ngayo lisusu te parce na yo kilo 3 4 fois na côté lo na ba situation nyo surtout je me soupe encore bilo na bino wana isaraso inde nina ya bo mfutenga ile makamna ngai obeba fe na parler là encore bino au PC professeur PC na mal chance lo pesa na chance tala niveau moi ça ça alobi que ayibisi mobali na yema think ba ça ba professeur pour na obala pasteur obala pasteur ngo obala nde oyo so on a quand un bureau sur la pasteur ça. Oui, ça va nous prendre. Bon, conseil na do pesa. Bandeko bozolanda. Bobo sanate ke tout ça la coutume. Merci ndeko Denis na otanga comme société. Ndeko alobi. Bobo sanate ke balu ba pe ba na coutume na ba. Moi ça zo ba bala été. Tango yo so ba bala été mais bobo ti bana 5. Après, on va payer $1,000. Yo kasi d'autres font à $100,000. D'autres attendent. Kalakuto leki boye na banzungu. Banzungu aluminium boye bo changer bo bali sili. Bino kasi d'autres zapo yo zo kasa e kobisa boye la $10,000 bala parce ye mo na une grande chasseur la ko linga sa le logo na te. D'autres ça la logo ya o ezo signifie kaka ke e sangisi bolinga. Bamsu ba senga ka yela biso mwa ngombe sili. Bamsu ba senga yela biso logo boye sili. Tant que vous avez payé $1,000, ils ont représenté Nini, ma famille au bazar, Makala na Congo, famille au bazar, ma famille malheureuse na Congo, ils ont représenté Nini. Enseignant la grève, pourquoi les collabs 80,000 francs, il y a salaire. Ils ont ça même pas $50. Ils ont $1,000, $4,000. Parce que ils ont à bala été, mais tant qu'ils ont ça, mais la Katanda Gouana. Si nous balayons na Katanda. Mobile na ndako teta ozo sambela tango bala na bimi ozo tuna ba conseil na tika bo ozo tika po yibika na mwasi alibala donc ozo sala on orgueil nzambe nga ba na sa prière te parce que nzambe yo ba dirija ka yo te ba laksa ka yo lo sala te prière na nga ya lelo na bande ko bona ndako to pesa nzambe yimo ka sala a dirija a juger ka o ngala sambe la kate nzambe kanda na yo sala bo nzambe alobi ayaki pona batu ya mabe lokola ba prophète wana siko nzambe muta mabe yeyo to lakisi yo tala ba couple ba famille batu ne ekomi akomi ko kote sa sous na ba commissionnaire na ba ino na kata makambo obi combien na génération comme bebisa prière na biso yango mama busa lobaki na mission suka po na pesa au monde à la fin tala bozoke na ba prophétie na bino wana bo tala ba prophète wana lelo na Congo ba voya ba mbikudu bazaka susu prophète pour prophétiser lobi chama boko boy chama boko pour succès sa prophète na to ba no bandela ba mission tout prophète auti Congo auti États-Unis chama boko likolo balo sabo etala été baba o sala église te aussi là ako prophétiser te pour moyen ba voya nde batanga ka wana ba kotela ngo classe ba mso eza ya ndenge ya ba fétiche ako sala te ndenge bo bona chama boko pour tanga maboko ezali. Alors, à prophétiser pour la binabik ça déjà nan. Y'a un monde à l'élo, mouta prophétiser. Après, à Kenaye, ou Tikali na yo kaka.
boyamba depuis ozosamba na église na yebi wana combien de prophètes boyambi ni ne s'est changé. Donc ils sont là pour un spectacle ayebisi yo bobeti maboko offrande ya pasteur offrande à nini bozora de ba famille na bino malere bovandi na mobile plus de 28 ans mobile na musalate mais au préféré au que gozo musala pour aider mobile azo aider moi satika na Congo. C'est le cas où ils en ont ya Martin. Moi si après si prophète musala pour aider moi si ne pas zo sala ba démarche pour moi si na ya. Mais moi na mai banda ba vandi na moi si a proposer ya ta pousu rien. Tala niveau maman biloko toloba ils ont pour l'intérêt na yo. Et puis auto lobby. Ce qu'on a besoin de droit de réponse. Oui. Oui. Et lobby te déontologie za nengwa. To lobby te ke to yo côté la moto. O to lobby to yo ki. Et puis o nga la lobby yo pe oyebisa kinga. Izamba kambo yo yebisa nga na lobby. Izamba kambo ekobi se prophète ayebisa ki yango to lobby. Izamba kambo mama commissionnaire a tindeli biso ba message yango to lobby. Alors ce qu'on a besoin de droit de réponse. Déontologie est obligé biso plater yango. Oyo ko pesa makamu na yo. Mais alerte bana Canada mobimba Europe bato benga partout. Voilà ba prophète boko éviter. Elongi na na musala ya biso to sala ka na ko publier en côté. Parce que personne a passé accès so ka benga lobby chelongi na ngana sale mabe mingi ba yebanga na la très danger na rotia. Mais oyo yokike kombo ya prophète na lobayi na oloba na suka Bob. Il faut faire très attention. Prophétie wana namo egomema bino wapi parce que lobi na onde ko merci na révélation eza kayu na yo na tongo. Mama boti ya paresse ba théâtre ba polémique bango batona bazo ba youtubeur bazo sala ba pesa ka bango moyen na toujours moi quelque chose à muke. Yo la banda tongo la muki na YouTube tina eloko TikTok tina pourquoi. Yango ta TikTok yo ko sa mama na biso. Tant que ça là, l'accès biso mutu asala et moi nini wana TikTok wana assez invalide. Très courageux. Ante na bosa la ndeni TikTok bozo sala mutu ana invalide mais use la makolona maboko. Banda tongo la muki osukola ti 16h. Na ba filtre o chebe ni kutu maquillage TikTok sa chelio. Moi mobala ye usaka ya nkaka ndengo sala ki wana. Bolamuge na tongo kaka ndengo na sukolite na TikTok. Tu gagnes quoi? Vie ezokende. Elo ya suka. Basi a poto de tocha de 40. Tilikolo. Na boko baka kasaba na 12 ans. Pourquoi? Ebela maquillage. Tia. A pia piki maquillage. A sous filtre. A tche ba TikTok. Ye wana kaka bo boso munoko olela nini na ndako lela munoko wana olela mobali na ndako te pourquoi? Baso mwana kwa bana 12 ans na bano ba osana ke na ndako bana ba 10 20 ans bazali. Tala toyoki masole bele mama moko auto bimana na boyfriend à mwana na ye. Ba sujet zalika oyo continue sur sujet bele azana Toronto. Mama bomi libala akome profiter abima bana ba bi mama zala boring te so ba bimi na mama. Ba bimi mama so ki bala ba ke mo amitié comme la moi ba faire mki la kusi bango ya profiter ba boyfriend ba obima na mama. Ici à Toronto. Bana ba découvrir pour la nini maman ça comme na plus de 50 ans. Il y a zomuneta notamment mini-jeep pa poter l'axi ba mini-jeep et l'axi ba mafuta ko tchana makole ngelisa makolo na maquillage bazo mona baza. Mais mi quoi? Et fundaka et puis la période to koma na mboko mali laisser banda biso avant. Ou résister na ba âge aux autres qui tsaka wana. C'est ça. Merci pour aussi cette souvenir. En tout cas, papa Alain, donc au plaidoirie déjà ça les a déjà nyonso tout et le bimi. Na habité l'oni na baksa ko remercier yoka pour l'émission kitoko ndemo na lobi que si Dieu tata Raphaël les a place à bas solution, les a place à bas critique té, na moni ba solution ko aider de ko na biso ana akobima na banzelo ya poni ya mabe. Et aussi à ajouter tala nzota moi si on a ba maman nyonso bazana ba église ba pasteur bazoko sabino nzota moi si ekola o koma na métropose o komona ndenge zalaka
et ils ont ça, ils ont répondu les ils ont répondu comme on a même si comment on connaît là-bas na ba drugstore ko somba ba question na ba vagicide pour moi doana suba tiaka wana nyonso na pour nini nzote zo répondre à redémarrer quoi ils ont produire sous ba bilo reproduire wana ya plaisir té donc sikoyo bato ba osani soki bozana relation bien té na mobile na yo sikoyo yo bois kisi yo kanisi garçon neti le roi petit namso bob wana aucun ozwa mwana mukie mususu mwana mukie bando kitatia kita ozomona yo sikoyo ozala wapi en relation na o construire 20 ans 30 ans olingo bomango pour la garçon moko oyebie ni d'Adam ni de Ève ozomona faut à moi si azaka consciente ya ba journée na mukili koleka mobile parce que ebi ke nzoto na ye ezo se changer donc botika biloko wana ya koboma mabala na bino pona mutu moko boivazo mérité te je dis que je sais que ba relation mususu eza toxique bozala ba mibali musu ba betaka bino mibali musu ba fou bozala mibali mususu ba idakate baza ba les communautés zali bozala ba nini mais ce que ça kawanati qui aux en a danger au mobile mourachaka au bambeli ça ne sert à rien au longola Saint-Pierre au remplacer la Saint-Paul ça sert à rien qu'on soit voyou moko boyo boy ou que soit deuxième voyou moko boy azomi benga prophète zomona donc ce qu'on boya mobile na yo parce que mama bezali il faut la paix raison muto remplacer aleka o azaki avant ozomona ngala moi si mususa boy mobali akizo mobile internet ba mobile bakanga ba photo na jet privé et akangi photo ya si ça bala aboy mobile yakani ya si mobile ba photo wala et la réalité surtout comme na mobile mais non messager tu me connais Éthiopien line Mokilanza, mais tout le monde est mingi. Il y a un moment comme les sengo, il y a plaisir à autre monde. Et t'es biso. Tu fais la biso. Ozoma tu fais la biso calme. Yo boy mobile, okozo mobile ya jet privé, nzoka ne mobile yango a matane bangombol, azane muta. Il y a Éthiopien là, azubié là, première classe PT, avant les positions de tir. Donc tout ça, les femmes apprenaient. Kobo ya te pour mon lokezongenga. Alobi nini matiti ezaka toujours vers et pas un voisin. Sori yo zo mona kake pelouse na maon kitoko banini. Kulutu na biso Serge Kiambukuta nasi akufa ayembaka bandako mosusu bomona kaboluli libanda oh mama kota na kati oyebe loko esuaka koyoka ezali mabe. Voilà un peu. Merci. Mais là, on ça rapidement. Na loba. Ambiance ba créer amour. Nandako, ou vani maman vitokere. Et ça quand mon bal fa ba toke restaurant. Parce que moi bloqué ba restaurant, oh papa ça propre, na moi pas commenter, moi ça commenter passer Kobi c'est ça propre. Mais propriétaire na netinga na vanda excusez nga na nema bete, madame na nganda pour la bilamba. Afin de la boro na yo simba ils ont cher mais tout ça déni elle est très romantique oui mais tu vois là même chez Mbongo to ko ça ba comme ça bité yango des fois té bou borba et cause na pas mais il peut créer et ça va pas créer ambiance va créer la bona ngande ko nga déni na moni déni penga zalia anniversaire moi si na moni bou afuti tika ke pari pas créer ambiance. Mais yo ça les bande au lula ba mo sigo o de la kuna te yo peut créer ya yo o boni mon de ko la ko live na range mikolo ya mikolo to mala range a pepe o komi o live fait ça simba kisi caillou kaka bo créer lukela papa de lukela ko la mukala o pas ko liba ma c'est ça chaussette o loko lukela ba makaru misala ba ida te lukela de mobali musala o mimisi mo la ça solo pas au lait moi ma sans ça là mushroom ça c'est pas nini des fois à créer
Coco tate na mina batu. So pour Coco créer copie à Facebook, bah réseaux sociaux c'est comment on est. Mais peut recevoir. Moi si yo lobi olingi parce qu'ils ont souffert. Mais moi na un hôtel en attendant. Kokene na ndaku ya batuté. Oye koko na ndaku ya mutolala. Na tira au sombate. Et suima batukuti. Tout. On commence à passer papa moi si mbongo libala eza nanu mbongo libala pour jusque là na bakabonité ya lobi ke bakabo jusque na bakabonité jusque là moi si mbongo libala ezali obi photo ya likango tina na portable ko na husband beta la nenga retour est-ce que ça là moi si ozana likango mbongo libala na bozungi cité ozi photo ya likango tie komi ma husband on a bali mais on coûte à bali yo otika na ko chatter bon tala to sugi wana merci beaucoup merci na bato balandi biso en tout cas émission kitoko to komi na suka merci bandeko balandi biso to kutani bongo lobby o bazo tuna mama booster bino bozo luka eluka makambo ya za kaso ayebwa bandi awe ekomi ba komo kangisa ekomo mbebele bon to limba pe tribunal te mama booster za lobi na plateau totala soki moye ozala tokomeka to benga pende ko oh to lobi te abakisa lobi et puis to benga président Dikai 2-3e épisode toza besoin na yo ozala na plateau et puis oza bato to lobeli so boza besoin droit de réponse na déontologie ba l'accepte sur musala to pesi bino conseil avec comment ba chiba ou chibindi so dindi c'est le temps plateau yango yo ya osala mea culpa osala mea culpa pour continuer vie na yo oloye saka mama social bloquer bato partout a bloquer nga ba communion sur mon kilo ya yebi ayebi te amoni ya yo zo batela okomo yo sa mama a bloquer bato do ya yo zo bange be baté mais bato koto yo ozo bebisa donc oyo tolobi o tobosani bokomela biso bo benga so na téléphone et tokobongisa je pense que bo moni siko pourquoi ne ko alanza ko koma pamba nazié pour na ko sauver nga naza défenseur ma papa Jésus biso ye to teleme la ba ti valen église Jésus a nyo kwa mi pona biso ale mutu mo ye boye ami komisi meti et prophète et kobisa bani o sakane na basi po ya mo bilo bo mesana nzambe bena Jésus ndeni po bozo ba apparemment ba passer ba banga su nzambe te bo mesana benini to suki to kutani lobby merci ezalaki émission tokoloba Alec Ndeki, Touzaki Nandek Olivier, Télé 24, Toronto, Canada. Merci.